fait, ils sont tout à l'heure les réseaux sociaux. Je les canaux réseaux sociaux, tout le monde a ignoré. La mon vidéo à présent Yandimos. Si vidéo est choquée, bandeko, et bimineti alors on s'est manqué. Voilà, nous sommes des artistes et comédiens, comédiens dans la façon d'aller là artistes. Parce que pour la brine qui nous présenter pas un ambassadeur qui yende azali veuve ya papa nabiso atika biso Jani Fire et nécessité un problème est belé alors que famille pe ba siliki ba certaines d'autres personnes baza contre babi. On a changé l'idée kasi to benga za mutu mabe poko soit na tocheka mbongo likolo lokoso ba mbongo etondi biso na mutu awa moye ezate dissucie koti tamba sunga biso to se calmer pourquoi makambo comme na ona suka je crois même sous fin du mois pour gérer les ana mort de Kinshasa. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katembeni mama kandelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo mabenga na makomi. Ngambe, bonjour. Bonjour les vagabonds. Merci d'avoir accepté notre interview. Ouais, obligé de faire un moutnanga. Tu es banni banda kali puis toi na matanga. Na boy intervenir. Voilà, problème où tous en haut ils ont comblé biso. Oh moutonyo so yebi eza problème ya liwa ya ndeko na biso Janify. Oyo et ça la qui net situation et c'est tranquillisé mais na moment ndenge to lo baboye makambo yindi lisusu. Réaction ya famille ya Janify par rapport ya vidéo oyo Yandimos ya salaki tokena nous na Yandimos réaction wana oyo ya salaki ya koloba ke Jani lo kwa kufeli yango. Il est Dieu. Yesu ya biso ya babutu pe ya moyo. Yesu anga ya babutu pe ya moyo. Yo ye bibo moinanga atana zolela atana zoseka he Yesu nanga ya babutu pe ya moyi Yesu yanga ya mikolo nyonso oyebi oyetungisaka motema nanga atana vandi kimia atana zoloba te o Yesu yanga wa mikolo nyonso beta milolo milolo milolo. Voilà. Atana Zalina papananga Atana Zalina mamananga Akolinganga te lokola Yesu Yesu anga wa mikolo nyonso Atana Zalina yayananga Atana Zalina mama Atana Zalina mama nanga akolinganga te lokola Yesu Yesu anga wa mikolo nyonso Atana Zalina papa nanga Atana Zalina yayana ngai bakolinganga te lokola Yesu Yesu anga wa mikolo nyonso betela Nzambe milola bien.
toyemba ngo ndenge mama Lili Sumbela yemba ngo na Swahili. Yesu ni wangu wa siku zote, yeye na majua maisha yangu, hata usiku hata ujua. Yesu ni wangu wa siku zote, Yesu ni wangu wa siku zote, yeye na majua maisha yangu, hata usiku hata ujua. Yesu ni wangu wa siku zote. Soko ye binzembo zobi na mwamukie, binango na mwamukie. Toye bibolingo Yesu. Azabolingo. Soko moni mutakangia bina kiti seka yebi ko bina rumba te. Soko yebo bina rumba sala ngona nbo. Hallelujah. Yesu azabia. Est-ce que koko sala maboko no bozo pepa bolingo nanga? Pour yo, tant qu'analyste, journaliste, chroniqueur ou ça la analyse na yo bien. Point de vue aux années. Bon, en fait, ils sont tous à les réseaux sociaux. Tous les canaux réseaux sociaux, tout le monde a ignoré. La mon vidéo à président Yandimos. Si vidéo est choquée, bandeko, et bimineti alors on s'est manqué. Voilà, nous sommes des artistes et comédiens. Comédiens dans la façon d'aller artistes. Misé balila na loyembo, danseuse balila na orbina, biso ba comédien to lila na osika. Peut-être président Yandimosi a salaki d'une manière comique. Mais après yo ça qui est comique moko ya mauvais goût. Il y a mauvais goût ou est dérangé. Mais tout le monde n'a pas été que président Yandimosi a maladie. Biso ne sotoyebi. Ce qui est présent, il y a vivre le grâce à Nzambe et puis grâce à Maman Denise. Présent, il y a une opération Mutema, il y a un appareil pour un rayon soleil. Il y a une antenne à réseau, un appareil qui a compatibilité, tu vois. Il y a une maladie. Mais vidéo na vu qui est dérangé bato belé na mona ki pe famille à président na biso Janify ndenge ba siliki vers président Yandimos et là on a rolo ba rezaka ke balimbisa et là on a rolo bakaka na ko bateka sali bien na ko ba peteka sali mabe pour te éviter pour aller à salaki on te éviter tension na été te biso to monika vidéo de sauf qui n'a pas l'obité mais je crois tout comme on a boutu parce que na tout le monde a auto ça l'émission même sous story ba pour expliquer biso le pourquoi salaki on mais bato balimbiseka on a koloba. Mais est-ce que na moment où bato bazana choc la disparition ya Janify oyo azalaki petit na ye, est-ce qu'il aurait fallu à ça la raka émission moko pour cha blague wana na kati na manière à ça pendant que toyebi liwa ya Janify batu misusu bazo responsabiliser on a la brine et qu'on soit est-ce que ça qui pena important. Si c'est important on va bien finir à la clair les appels d'émission té ça sali vidéo mo ya mukiati na TikTok na ye asali comédie na ye mo vandi na ye ba filmer ati na TikTok mais il fallait pas ndé asala ngo on va bien fait tout à la clair il fallait pas asala parce que ngaki asala vidéo moko ya comique ati na TikTok il fallait que manière ni a rosaila parce que matanga Jani na minute ils en show au moins ma mezo bima tellement mebele bato ba na souci jana kufiliwa mo ba belité brisket tu vois à ça les blagues mort il fallait pas à ça mais ce que déjà sali on déjà le vin déjà tué donc je suis athée on a biga que
balimbisa mais nabi que yemo pas présenter des skills na famille biologique et puis na famille artistique quand na buto lelo je crois bon la vidéo ya présent ya nimo ndenge à cause s'excuser problème est créé tellement palabre na niveau à Potokuna par rapport il y a initiative ou Devos Molai likanisi wana bango misatu bazaki misatu pour ne que citer parce que pour même la brine ba qui nous présenter pas un ambassadeur que yende azali veuve ya papa na biso atika biso Jani Fire et nécessité ba problème est belé alors que famille pe ba siliki ba tout certaines d'autres personnes baza contre babi ba roai ko memaye te pourquoi bango ba memiye et pas un ambassadeur qui est ko présenter yende veuf ya moyi est-ce que initiative wana ndenge zwa makitina ndenge bakendaki vous portez quoi comme point de vue bon là on a roloba omoni Jania kufina moko ba Sylvie Bazali et consort Sylvie va na Kinshasa Abala qui quand même. Si, Abala, parce que moi si Jania Abala légalement c'est Sylvie. Mais elle vit ici au Congo, tu vois. Jania Koufi na poto, na mboka mundele. Jania Koufi na Teo, na Ghana, tout awa, balamonga bazui baki au Kunda non. Il faut enquête fait salama. Au moins il a pris na poto mundele. Ayebi que la brune est la femme seule. Ana mobilité. Parce que la brune dans la bande de foot à Ango, ils ont l'état. L'état bas social quoi. Bateau bana poto baby femme seule l'engeni ezaelaka. Tant que Jani a koufi nanda ko ya la brune. Mundele ayebi Janité. Ayebi adresse à Janité. Ayebi kaka la brune. Mais biso communauté congolaise. Tu as dit que Jani a koufi nanda ko na ye. En fait nanda ka moi si na ye. Mais mundele ayebi que Jani a koufi nanda ka bato et pas ba voisin. Il fallait ça la enquête. Nous avons dit la corps. Ça la enquête et après ce que moni il au moins malunga pour faire ta sa corps na famille. Si ko na ndenge na biso ba congolais, il faut payer ambassadeur ayoka la brine. Parce que Jana dans do quitter mais corps fait ya et c'est un papier mususu administratif ambassadeur fa aider biso na ba mususu et tout pour corps ya. Bon, la minute, tu vois, on a nazo bangai, ndenga na réfléchir na place ba vie na biso na te. Azoa qui récipicé sans droit de travail quand même. So mundela comme Jani, Azoa qui récipicé sans droit de travail. So déjà mundele a comme un niveau qui a comme on peut ça récipicé mais sans droit de travail. C'est que demain on reçoit récipicé avec droit de travail. Donc comment qui est déjà comme na moment on a point où il senga que lobby muta soit document. Mais Azoa document tu as fait un document ba démarche toi ndo cholo bana ila sala manango mais na suka nango ezali ko beba kaka ila ko beba ne biso to na ba réseaux sociaux ba biki moi sim dala ko bebi sango azako ke na préfecture pour le bana pour ma solo sanine e beba yango même so ambassadeur a bengisa ki la brime ayoka epé et tu ba solo laki mais est dérangé ba comédien et déranger famille biologique ya Jani. Bon, il fait que il y a quelqu'un pour n'avoir qu'une minute parce qu'il n'a pas de bain à bain nani. Bazan 3 bananes la brille malgré ma ramadi la brille na sali. L'ambassadeur a eu qui voilà quoi. Le plus important ça, tous les accords à Jani quand en avion et à Kinshasa parce qu'il y a on est qui souhait il y a biso parce que Jani n'a pas de bain à bakundaye on est tout ne bakundake. Banyaba kuno des réfugiés mo boye mutu mo dans la famille te bazuka libulu mo batie et tout voilà mais tout le monde qui corne et ya wa poto le laina honneur to pc ba honneur né par rapport à valeur na to kutana maman Denise andimi à soutenir le plus important c'est ça tous les bâti la biso corps et ya Kinshasa mais tala ninga makambo komi ko bima boso maman na changer ne idée kasi to benga za mutu mabe poko soit na to cheka mbongo likolo le koso bambongo tondi biso na mutu awa moye ezate discussion koti tamba sunga biso to se calmer pourquoi makambo comme na ona suka je crois même sous fin du mois corps Jani ezana mort de Kinshasa. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation Ngambe. Je rappelle que ça chroniqueur, analyste et en même temps artiste et comédien. Voilà c'est ça, merci na yope ndenge bozoya pour vendre na biso awa tout ça la siège
ya Ngadel ya Ngadios et Tchétchéri siège ya Bajani quoi iska Jani alors ça ba théâtre na eti ya kende poto iska matanga eza na matanga monsieur eza na DGC famille biologique yo ebika kuna eza moi distance on ba tu ba ya moi a outi tournage yo ya ndenga to kabola ka mawa famille ya Jani ba pesa ba diaspora confiance na eloko ba osala wana omoni ko tambola ko mana basa malili pona ba démarche ya muto botamani papa moko maman moko te c'est pas facile batika na bambi yoka yoka biso ba comédien to panzara na biso ka bato tu ana litoya to lubi boye po bine bo silika balika na ba réseaux sociaux et là bien te bango bazala mawa bango ne ba kufeli ba garder mawa na bango batika biso ne ba artiste ndenge na biso ka to kena po biso to ba ta média to misana ba miniature bango ba misana na miniature te donc kimie zala nzama sunga biso corps ya vina biso fai et puis to kunda on a kimia quoi. Nous vous remercions. Azamwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kanti elobi